biso mbongo apasi awa toza plus bato babuka mapango soko azana général azana famille ya batiki lokola biso toza na batute toza na bato ya te naza policier te naza major te yango basali nini babotolinga lopangu ngai papa mususu te major nangeza kaka ye papa Kisekedi papa yo nde papa nanga molobeli na ngai zwelanga solution bana baotanga te so bakomi bafazer bakomi batiel. Pour faire passer vos publicités, contactez la direction commerciale de l'Aspect Spirituel Télévision, plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Beauté, bonjour, Jambo, Betouaboué. Mesdames et messieurs, vous êtes sur AS TV, la chaîne incontournable. Tokangi Masolo. Nos programmes, le journal télévisé, les journaux en lingala, les journaux de sport et votre nouveau programme tranche matinale qui chaque jour égayera vos journées. Vous les amoureux de séries télévisées, Aestivia Bossani Binoté, elle vous propose les meilleures séries et films pour vous détendre et vous divertir. Et pour vous les amoureux de la découverte, Aestivia propose les documentaires, l'histoire qui vous fera voyager partout dans le monde. Restez branchés sur Aestivia, la chaîne incontournable. Aestivia, Yabanamboka. Alors, balandi émission Question Time, lobby, tolekaki na 21h, papa moka bengaki biso lobby que problème est à côté à Plaza, était balobi na Plaza problème ezali que terrain awa nyonso to à Plaza, ezali terrain ya kenwa dondo, était batekela batu, l'état tekela batu mais balobi l'état a commis et comme il sous il faut pas foutre sous mbongo deux fois biso to kiti na terrain, to ebi penda situation te on a lobby kaka ezali papa bengaki lobby yango tobaki ne tokoya yango to papa okopesa biso kombo na problème ni ezoleka awa na on va lobby za place pesa biso kombo quartier problème ni ezoleka to monde ba mama ba telemi problème ni penza boza komi tumisama nango ngai nazali Gabriel Kalembo aza habitant ya quartier Kombo Canada bisika tokota depuis 2008 tovanda tosomba mabele na ba chef coutumier. Et après, tu salisa mikanda nyonso ya l'État, tu as un certificat d'enregistrement, où il est commis déjà 3, 4, 5 ans, tu vas na biso calme. Alors, tu vois qui, moi, attaque, il y a la clinique universitaire. En 2010, il y a la biso banda nyonso balobi, bazana arrêté ministériel, parti nyonso wana eza ya bango, babuka biso bandaku. Par après, tobane na bango bitumba na justice. Bango batali justice c'était na 2011 bazongi lisusu. Babuki biso banda ko nyonso totikali zéro. Mendenge mabeleza ya biso to continuer na ba travaux. Toyeko tonga lisusu. Et pour le moment, totali to komi na 2019 to mona kaka ba suspension des travaux. To tuna nini o eza terrain ya Kengo. Bokende na tribunal, tokei na tribunal tokutakuna Marie Claire Kengo na Kengo wadondo bafundi biso comme des inconnus ba fandi na ba nini na place na ye. Alors to sambi ba juge ba moni ete nte en tout cas biso tozana raison ba pesi biso lever ya suspension ya mesure wana tango kendeki na lobano liboso bien papa olobi babuka ki banda ku liboso banani babuka ki bato a clinique universitaire hôpital oyo ya hôpital nde babuka biso clinique universitaire Malembe balobaki au terrain na bango balobi terrain ya bango bazana arrêté ministériel oyo ya urbanisme et habitat tokena bango na justice te na ndenge tokomaki na cour suprême de justice tango tokomi kuna biso tozwi elonga totikali sikoyo na mabele tobande otonga na kotonga wana nde toyo komona na 2019 baye suspension des travaux et uti wapi Marie Claire Kengo na Kengo wandondo bafundi biso balobi biso nde tovandi na mabele na bango tuna papa poto ba bien
comment terrain balobaki liboso eza université mbala moko na 2019 et comme il sous terrain à Kengo nde yango tozo bolongaki université à Kinshasa mbala moko terrain baluka et comme ya Kengo alors nde to komi na justice toke funda Kengo toke funda chef coutumier to funda cadastre to funda ti ministère public to fundi pe na bawoyo nyonso bazali lokola ba adversaire na terrain wana ti jusqu'aujourd'hui toza na tribunal de grande instance ya Kinkole bisika tozo samba na bato mitano chef coutumier oyo atekela biso mabele cadastre oyo apesa ka bato do mikanda kombo na ye Lawo la voyeza famille Lawo oyo atekela biso aza Claude alors après ça to fundi pe chef nani cadastre azo pesa ba documenté po apesa yo document oyo kaka na mukanda oyo euti pa ya Kengo ete yo okeko sombe pa ya Kengo oyo nyonso to salaki et c'est comme si nous n'avons rien fait nde yango biso ndenge tozana ba certificat d'enregistrement bato ya Kengo balobi ezana valeur ata mukete l'état zanani liboso ya Kengo papa chef de l'état Zolanda yo président Félix Tshisekedi aza homme de droit homme ya état de droit ya epona état de droit alobaki alingi ba makambo te ko boto ba mapango ko boto ba mituka bwena we message ni yo kopesa chef de message yango yo bazo ya ko beta biso bazo boto la biloko nyonso bazo violer bazo kende na biso bazo sala enlèvement voire même une femme avec un enfant de 8 mois enlever ya keko sala 2 jours na Pekin ngai nazolo baboye babeti na famille na nga mobimba bayaki basoda na munduki na bango bayete baboto la mabele oyo eza na certificat d'enregistrement isali déjà basoda wana baza basoda ya Kengo bayebi réseau mobimba Kengo azali chef suprême ya armée te Kengo azali le loza retraité ancien sénateur ya koza basoda baza pour la république police eza pour la république armée eza pour la république mutazali azako ko chapeauter nyonso c'est le chef de l'état magistrat suprême chef des armées et bongo Kengo ozana basoda ndengeni biso tozomona bato wana bazoya na kombo ya Kengo balobi biso basoda ya Kengo ba policier ya Kengo bazali implanté na Canada baza na quartier général na bango bayebi réseau na bango ndenge ezali dossier oyo eza na maboko ya Archange oyo aza o magistrat azali na cour d'appel oyo ya parquet général ya Matete nde mokolo dossier oyo ezokufela bato babomi déjà oyo aza mutu babomi banani nani akufi déjà papa bisika tozali papa Nguzu chef de localité bakangaki ye na parcelle nanga tango ayebisi bango ete bosala force te boze la tribunal ezosala musala nango basiliki babeti ye na parcelle nangai tango bakangi ngai na tribunal ezosala musala mais basoda bolobi nini babeti ye baboyi balobi tribunal eza nini liboso na bango nde babeti papa wana na parcelle nangai babeti nga na bandeko nanga bameminga tina Pekin kuna bisika bake na nzela ba torturer biso ya kosakana te tokomi kuna bakangi biso tovandi na ndenge chef de l'état zo sala état de la nation biso toza na kasho bakangi biso banlever biso toyebi eloko te nini te tomonaki ka bakote biso na lopango na miondo sana nupembeni po mtu dossier nana ko bakisa susu mama ya koloba problème ni bozo mitungisa manango apo message weza as TV question time émission ependa ko soutenir état de droit ko prôner état de droit message ezali nini okoyebisa mokonza mboka nini avoyebisa na mokonza mboka pasi ni bozo mona na makama mapango na bino bon papa merci bona maloba to mona pasi makasi na ba policier ya Kengo baye ko tshela biso na Canada likambo nazoka mwende to bozo ba policier Kengo ba policier bazaka ya république ya Kengo ndele babando ya koyebisa biso général to sengi na général Amuli bofungo l'enquête pour za mukonzi ya armée ya Congo mobimba to sengi pe na général Kasongo ya ville Kinshasa boyeba
boyeba basoda ya kengo bapolisier ya kengo mpo bapolisier bazalaka ya république général amoul na quartier général tosengi mpenza ofungola enquête toyeba bapolisier nini bazobeta bato awa baza koboma bato akontinue mama ngai ntango bakangi famille ya mobali na nga bayeke batya angara na lupango na biso siko nani famille ya mobali ata baye kointervenir oyo bokointervenir tosi déjà toteki mabele nde famille ya mobali ya biso bakolo mabele tozawa nde nini boko botela biso mabele ka bongo oyo boko yebisa biso bongo te famille nyonso ya mobali nga babeti bakangi bakraka bamemi bango ti na ipekrim natikali ngai moko mpo bakangi famille nyonso mobipa natikali nga moko na bana mike wana ezalaki dimanche lundi nakende otika mwana na ekole kozonga nazozonga boye nakutani na bapolisier ya kingo bakangi papa ngunza oh chef de localité ouais siko tango bakangi bamoni nga bo policier moko bo oyo pe mama okangami nazalaki na mwana ya inane doncozaki no kotamwana nzela tena kana tika bana na ekolo kozonga nazozonga tokuta nakangami na kacha nzela wana po panguze pe bakangaki ye na kacha nzela siko na tuli ba soki na lobi ba policier wana bo benga ya kengo donc baza ko terroriser population toza tranquillité matériel bakangi mason sikoyo na nani na nzela wana tango bakangi ngai na mwana abana kobela na papa ministre intérieur na sire ozolanda biso il faut tala likambo yo comment policier azali pona protection ya peuple na ministère intérieur bozali pona ko protéger peuple na ba bien aye mais to kamwe awa toye policier aza ko terroriser population so ko kutyo même na nzela kangi yo akangi na bakanga kinga na mwana zobelati na sali nini po bokanga ngai bakangi papa ngozo na kuti ba maltraiter na ninga masekite ko papa ngunza na mama aza wapi papa ngunza aza wapi akufi aza na morgue ya mama yemo banani babomie bantu akengo basoda ya kengo ngala obanga te nazoloba po général Kasongo lobi nango atindela nga basoda ba leve ngai comme nga bobia na pesa comme obanga Kasongo te po moto to na se ya mibeko général Kasongo Kiluba Bourgmestre Nkama Nzama Archange chef du quartier Prosper basala réseau na bango ya malfaiteur babota bato mapango na nko baba ke Teresa Akengo kengo asomba tambo kana morote to sama clinique to longa kengo azaki wapi azali président Sénat akima le mabele comme ya biso kengo ya koboto ya biso à travers général Kasongo ngana osenga boy chef de l'état yo kanga malamu je beza état de droit oza président parti prité école morote oza président Congo Mobimba bolanda général Kasongo ya afande dossier oyo général Kasongo connaît Kiluba on a Pékin na archange à 4 millions matete et si ceux qui ont la tête pour kangangai na auditorat ya matete auditoire spéra matete ba ya kati ya dossier oyo ba yebi copionner ça mara très bien ngazo bangate so ba ya ko lever nga lobby ba ya ko lever tu oya kufi azali wapi moto akufi na mort ba beta ki akufi pona nini ba beta pour ando défendre ma belé ba beta ki ye tawo bakanga ki ngai na papa wana ba beta ki na misu nanga omoni premièrement za nani handicapé président de la république azolanda yo mama bon yebisa président nini pour président ye na état de droit pour mama koloba mais papa zala wana mama za na posa koloba nini mama papa nde naza boye naza ebemba kotala ebemba kotelema nde nazalaka awa nakokisi une année demi nalala libanda babuka biso le 21 décembre na 8h ya mbula okaka yucho ya 2020 ça ebemba kotelema 2020 papa nasoma lopango awa na 2007 prince seigneur oyo eza te na bamaser ani ezaki na zelo mpo mata na pusu papa boye na tongi ndaka liboso 2 chambres salon clinique eye ebuki mobali nanga ninga zo bolembu papa na forcé na ye na betanga na koma kola na ngaro na kanaki tovanda na ngaro tokomi na 2017 na mona joueur ya moko lelo mbeli aye kobina au terrain ya ye tanga bandaki koya abandaki kosuka na si andoko mepa na ngata
autour elle bosso tanga yaka ngaza na voyage petit frère na mutaza kala mpa atuna e pa bio kuna e pa na binote limiti eza boy azaki na terrain ya fille moko Oscarine to bunele pe bitumba clinique papa to na vanda comme na 2018 ayo côté palanga tanga yo côté palanga lokola ngai nazali leader na quartier na tout ozali leader azaka toujours place nyos na eko benga chef du quartier nzama ye tobite ndenge nini tomoni inconnument yo bimake place oyo eza ya ye nzama asengi biso ba acte de vente na biso papa to pesa ye donc to pesa ye nzama minani nzama bureau du quartier okay. Papa abalusa ki azwi ba komona biso pesa ngolelo tomona bo ba yeli biso ba convocation ngata on atali ngabi o mais bango ba yebe ba komona biso te pona nini mba moko ngala moni chef du quartier oh aza complice na se retirer bango kuna komi oh aza complice na tiki bango ba komo samba na bango ngasa ni na benda ni na komotala titi yo bima oh ba condamner biso ba pesi lelo jugement et bimi lelo oh le bien joueur ye wana papa mwana mama Kenya ya ye wana batuna lelo lela lobi nini ke asoma epa ya kiengo asomba epa ya kiengo mutatekela ka déserta tokepa ba chef coutumier ya Claude tokepa na alobi toyebi lelo te ata mukolo moko te tolekala ba chef coutumier papa na chaîne nini ntonga la lekite ne azabe bana nga batanga alisute papa bon nayoki mama kolela te maman azana kimia chef de l'état et pas il faut pas ça te ba luxote maman ba luxote parce que chef de l'état outi na chikapa garçon moko lobaki ka likambu yo lobi ke soki na sali ba ko ya ko lukanga chef de l'état lobaki mutu a ko luka garçon ana te soki ba luki garçon ana te yo pe ba ko lukote po chef de l'état azali wana pona ko battre la population message ni repesa na chef de l'état ba ko lukote soki ba luki yo du problème biso tokoya tokoye bisa chef de l'état chef de l'état e ba likambo yango yo moko pesa message et pas ya président Félix Tshisekedi ou aza garant de la nation waza mukonzi ya makambo nyonso ya mboka oyo papa na eko ebisa papa le peuple d'abord alobi nini tala na caméra azwela biso solution mapango eza ya biso mbongo apasi awa toza plus bato babuka mapango soko aza na général aza na famille ya batiki lokola biso toza na batu te toza na bato ya te naza policier te naza major te yango basali nini babotolinga lopangu ngai papa mususu te major na ngeza kaka ye papa Kisekedi papa yo nde papa na nga molobeli na ngai zwela nga solution bana baotanga te so bakomi ba fazer bakomi ba tiel bokangi bango soki leo na ke koyiba na komi tiel na kosuka wapi ozwela nga solution na mama Denise mama Denise mama bana mama nda bombaka bana okozwela nga solution nazali banda na bana ina ne yango na ndambu na plaza na quartier Canada toza na quartier Canada papa lingi paloba papa yo papa nazali na maloba oyo nazoloba po chef de l'état ayoka eloko oyo biso tozokama mokonzi na biso Fachi Beton yoka biso nano tomona te na capitale siège ya institution nyonso tokende komona ndenge tozali aboye tozali siège na un groupe de policiers oyo ezali ye moko général Kasongo atindaka colonel Kiluba ayaka kokotisa quoi nini o basalaka banani non basalaka nani non oyo basalaka comme ba réunion na bango ba gymnastique na bango terme na bango ezanini na éviter oso ba chemilo parade aya kokotisa parade na kosa bango morale azo ibisa esala makawe pa ya général ya colonel Chiluba aya kokotisa plus de 50 policiers bayaka awa mission nini kote kaka mapango ya bato totikalaka komona ngote
mission nini côté kaka mapango ya bato ndenge ezali aboye baye bakoya bakoti kaka awa président de la République a un état de droit problème est comme message une web sur la président tout d'abord première inquiétude oui comment police nationale oyo azali pona ko batela bato akoki koya pona ko banda ko teka mapango ya bato nakobo sikoyo soki yokolo lupango olingi ke oboya bakangi yo kaka wana babeti wana nena kosekana te bakenda kozwa ndaku moko kuna na se babenga kango ndaku wana biro na bango sikoyo na nani ndaku wana ndeko so bakoti yo kuna biro ya Kalevu Mouton bakotori tire yo tie na suka bazo yebisa ko kobima mbisi eza na balabala nini balabala ngona na ebite parce que balabala eza okoko mabisika wana sikoyo liwa ozomona ya tata oyo chef de localité chef de riz et salami ndenge nini le 12 le dimanche tomonika bwembule banda kobeta totalika ba policier bakoti bien arrimé na minduki na bango pusu na bango na ba planche na ba tol bakoti na lupango mbala moko ba installer ba bumisi ba de kametre ba bani ko mesurer lupango po ba piquer hangar to kutuna bango likambo nini boko kutuna eloko moko te ni document ni donc soki na lobi bien que ba policier wana bazo terroriser population awa ozan liloba ya koloba te soki bakoti awa mais nzoka nde policier ministre intérieur policier azali bon tozo ke le na suka émission nana ko zo liloba ya suka liloba ok ya suka papa ko zo liloba suka yaka za ko taba maman zo liloba suka ok ngai na zolo baboy conflit terrien bajijaka ngo na affaire civile lokwa tozolo baboye dossier oza na tribunal civil mais tozo comprendre te un clic ya bato bazoya en pyromane nazola be en pyromane donc bazoya net ba gangi moko boye ko terroriser population po nini bazwa mapango biso mapango to yibaki te to sombaki abondi fond to zapena mikanda na biso so ba na posa babiki mabeza akengo mais ba mona na tribunal ba sal to sal change pièce ya biso pièce to côté dossier est na tribunal oui mais ba policier lobby le 7 to na tribunal akinkole tozo samba na famille Kengo to asignaé tozo samba na chef coutumier tozo samba na de la République tozo samba na conservateur bango nyonso wana bazala ba présenter biso ba dossier na bango dossier za na parquet mais ba soldat na tribunal pardon dossier za na tribunal civil mais ba policier bazo ko terroriser tracasserité ko terroriser population bon mama na suki na yo pesa message na chef de l'État pour mutakoki ko décamper situation pour yaza magistrat suprême message ne repesa chef de l'État pesa message na chef de l'État boye situation oye wumeli na biso to tinda makamunyo so to ebite soki azwaka dossier na biso to bandaka yango l'air to tinda message soki ba bomba yango na ba bureau na ye na ba konjo bazali boso nde ba bomba ka ba dossier ba document na biso ba mikanda to kotisaki depuis 2020 le 20 août ya 2020 nde to banda ko kotisa ba dossier to monique non to luka intervention étant que ye président de la République ya loba na biso état de droit mais le biso population ya Canada toza ko vivre état de droit te dossier eza na tribunal entre état mort d'homme eza na kati eza na morgue ya mama emo akufaki le 23 décembre ya 2021 ti lelo nanu to kundi ete nanu pe to bimisi te akufaki na kobeta torture ya basoda oyo kiluba atiaki bango bazali ba planter ya Kengo wa Dondo ndenge basalaki réseau na bango to sengi donc mama question mo ya suka wewe ke soki nazo tala awa nyoso eza neti soki tozwi munene te soki nazwi munene ya koto nyoso eza neti changu eza changu siko nazo neti changu mobimba ezalaki neti ya Kengo wa Dondo eza ya Kengo wa Dondo lelo président lobi na biso ke ezali commune o ezali présidentielle mais toza komona commune présidentielle en côté po toza toujours mal vie toza na insécurité toza na terre ko vivre te mapangu ya biso moko to komi be esclave na mboka oyo Kengo aza étranger comment to kopesa privilège na Kengo wa Dondo o aza na document moko te Kengo aza ko tambola na amphithéâtre to ana posa to mona
amphithéèse na ye etomba caduc depuis 2013 mais ti lelo toza intimidé na document ya amphithéèse bango batangi mingi bayebi ntina ya amphithéèse biso totangi mingi te aya ayebisa biso de droit na biso ezali wapi lobi le set to na tribunal bayela biso document na bango na niveau ya tribunal naza koyoka pasi ya mapangu na biso pona ali propriétaire na mabele ya Canada ngai mwasi na somba lopangu na nga na somba na maboko akengo te mais lelo ba soda kiluba tie po ba ko intimider biso po ba boto la mabele na biso ekende ye chef l'état azwela biso état de droit ezali wapi. Merci mingi, merci. Nansire tosuki wana na rekommenter na plateau moto soka sa sombi selo mibeko ya mokili place biso to vana bamboka poto moto soka sa sombi eloko wana ezali ya ye. En plus l'état muto atekaki na kosala commentaire na plateau 21h boza la brancher live téléphone ouvert. tozali na démocratie bakosala eloko oyo akomeka kosala likambo akozwa likambo na ngai Question time. Donc il y a une mission à caractère politique. Balobaro ba combattant bayaga te o ba combattant ba koduna na Kinshasa. Ba combattant siko ba na Kinshasa pour les premiers citoyens de la République. Ils sont les premiers combattants. Yango moni pasala ki mbela ke biso ba combattant